eyindi en tout cas eyindi chaîne Bijoux d'Or TV masolo ya sika bosabone sikoyo oyo eza première étape ngolo na nga na sombi yango nazwi yango na kati yango mike après na sukoli yango bien na mai ya moto ntango na sukoli yango na mai ya moto après sikoyo nazwi ndembi ai poiro matungulu na kipi na pilipili na mixe yango sikoyo na moulinex ntango na osisi omixe yango na moulinex nazwi sikoyo na sopeli yango na kati ya ngolo oyo nde sikoyo na baloli na saisonaki yango lokola alobi vendredi lelo na ntongo nde nazotumba yango sikoyo ifo elala mokolo mobimba na kati ya sauce sikoyo nazolongola yango nazotia yango sikoyo na four po natumba yango après étape ya mibale na olakisa bino ndenge bomonaki na ndenge naza kotumba yango na four. Bosabone bosana te barbecue ya le 19 le 20 le 21 na bandal na chez Bijoux d'Or ebandeli yango yo sikoyo nazozwa kasa nazwi sikoyo kasa sikoyo yango na otumba yango na otia sikoyo ngolo likolo ya papier aluminium na kasa après nazosala yango sikoyo yango nazwi ngolo na nga na bandi kotoka ngolo na nga natoki ngai na bandotia nazotia yango bien nazotia yango sikoyo po ekota four naotia sikoyo ngolo na ngai ekoti mema pilipili makambo nyonso yango naotia yango na kasa po ebima solo ya pimbo masolo ya Bijoux d'Or mwana bato ya Mado Spaghetti tosabone bokomprendre ndenge nasalaki yango sikoyo elali mokolo momba na sauce sikoyo nde nazotumba yango naokotisa yango sikoyo na four mais il faut tia kasa na papier aluminium mpo esala lokola liboke sikoyo yango na 6 étape ya liboso yango nalakisi nanu après ntango ebela nakotia yango pour la deuxième fois yango yo moni ndenge esali na kasa pembeni il faut sauce vraiment ezala ebele masolo ya sika chaîne ya sika bido c'est Mama Bijoux tolakisaka balambaka kaka balakisaka pe kaka kolamba yango wana au première étape na okotisa yango sikoyo na four.